Bolingo ya réseaux sociaux. Retrouvons des bolingo ba Facebook, bolingo mo beaucoup na groupe à WhatsApp, bolingani. Est-ce que ça va relation mon besoin vraiment sincère peut à considérer? Non, bah on va penser que non ba relation ya Facebook, je sais pas hein. Net mobile no ozana yiwana. Moi si nda sala que mobile akende liboso. To fika mobile no wana. Beaucoup même idée même sentiment. Ah pour que les bosses n'ont pas poto na elo côté na na mwa lo ba ke na bi ok poto te ponyo ça a ba bon ba bitu autant bon a ba poto na e comme ba accessoire ba tout monde donc ceux qui comme moi c'est au tien comme mobile vous avez même idée même sentiment bon qui ne li bosse et puis biso ba fito tika ko sala ba réseaux sociaux au commission on lokola non et là non mon privé donc c'était tout le qu'on a complexe non ko envier moi si des singa nzambe asala nga elo moko na sepela na makasi na na complexe te na via biloko muninga te ipa mbola muninga ezala esengo na nga esela nga tweet nga pe lokana sala na bunda na marque na do na lokate na comme ça lipa mbola muninga lokola ne libaku na nga nga pe lokana na kona na koma ko bunda contre nga moko pour le long nga pe que non ba betela ngai maboko. Bonjour encore une fois et bienvenue dans notre émission avec Myriam Pouloua, la mineure de la presse. Moutunabi m'a fait la rabino va plusieurs dans l'émission vous s'épellera tellement trop problème na ngana bino nazo beta c'était parce que non lemba olobate. Bon bien ko loba non lemba tina bandara ko loba. Bo partage la émission au suit lien bo. Yo o s'épella marambo batu bo sala ah mais yo lingota na ka yo mo. O poster pe à mon statut. Muninga talo tinele lien ya tala marambo ele kala kin tala bo tala batali banda bo partage ka bato pe bazana kina o partager. Peut-être ma solo on est comme na mato no te metlo ko yo ki on a ko bon on pona yo te o partager on a batu misusu. Un beau partage ka beau commentaire ba émission beau like ça la tellement bien makasi et ça la biso vraiment plaisir tant tout le monde a ke ba vie e ko mata hein ba like za ko mata zo ça la bien bozo commenter et là c'est que musala et ça les ma bo e bon donc et biso tontika to ça musala ti bon on a besoin to tika si on a besoin to tika beau comme là va commentaire mais ça la comprendre que bolini sauter tout ça to tika na plateau na ngana za ngamo te na za na stela ye ngabalobi ya moninga ya moto moninga ya moto des données à Tchela déjà va mon à Stella et sur ce plateau. C'était un grand bonjour à Stella. Bien. Trop macasse. Ah, tu s'habitues dans moi hein. Tu pouvoir normal 19 papa abiso ba soda ko ditu na ndaku to lali na biso to mesa na biso na kali to mesa na confinement. Depuis que je suis bien pour s'adapter à mbala moko. Il suffit à mbala pour se to buni bala misa comme si on ka normal et les gars bien. Ba salutation on ba nani avant to kota comment na kati émission na biso. OK, premièrement la pesi mbote na ba fanya so balanda biso, bo continuer toujours pour s'abonner, bo liker et bo partager yango vraiment ina pesi sous mbote na famille nga. Na ba nyonso ba sepela na Stella yenga. Il y a le grand fort de quelqu'un, le grand fort de Naomi et puis Cilia, balobi maître Zoba hein. Bambote on a base na mobimba to pesi no bambote. Stella yenga. To eli suna lisolo ba biyo ko ta mama mibalo za makasi to ba pe bien makasi. Ba bi bolingo ya réseaux sociaux. Retrouvons des bolingo ba Facebook, bolingo mo beaucoup na groupe à WhatsApp, bolingani. Est-ce que ça va relation mon besoin vraiment sincère peut à considérer? Non, bah on va penser que non ba relation ya Facebook, je sais pas hein. Net na réseaux sociaux ana. Ba to ba la sincère si 100% ba la ka moko. Muto pe ko zo elo mombwe a comme si on pièce mais si 100% 99% nous c'est tikali ya ba aventure na ba ta lokuta ba escroc de ba marambe belé comme na ba réseaux sociaux wana. Nous on voit be photo ya moi ben ndoka na moi na mwasi. Nous au moins a tes photos moi mwasi ndoka na moi mobile. De marambe comme e belé nga bolinga réseaux sociaux nga pour moi na c'est plan na ngoti na passer la réseaux sociaux.
mais réseaux sociaux na ngai epusaka ngai te naluka mibali tosola salisa si tomeka relation mwa boye komo keno dia bambe tokati na biso nga surtout réseaux sociaux nasalela yango mpona kotala bafoto kotala bamakambo yango ezalaka important nasalela yango teka mpona koluka bamabala mais lelo bafi bele bakoma osala oui bakoma omona fo asololaka donc fiko akondima azanga na elipa kolia mais azanga mega ka te po asola leka na baréseaux sociaux yango nde moto ebomisaka bango. Je dis un grand bonjour à Divine Kaloumé, je te dis, Yves Kalamba, il a confiance au Dieu maître, Bambote Nabino, Babi, pays, Mikolo, Tobora, double nationalité. Ton pays, mon pembe, il y a Mariam. Mariam, je te dis aussi bonjour. C'est vrai, nous avons abonné à Bisso Moko, à Bengaki Bisso, à Pessi Bisso du Solo, et à le Bito partagé. Ce qui est mabé, tout ce qu'on a conseil, tu peux Rolanda biso, c'est pour mon que les cambo est mabé, beaucoup montaka. Non, maman, les cambo, il faut ça dans le boy. Bopé ça, biso peut conseil. Non, Mariam, na place à acheter là, le bas qui me fait pas le bas bongo. Parce que la rabo, ça la bien, beaucoup de ça, biso peut te recoller sa maille et ça la bien. Fimo, on a Facebook, boy, à côté d'un mobile, mais bana balingana mobile, non, babinga un appel vidéo. Mobile a une photo, il y a jeune garçon qui a un profil. Jeune garçon vraiment. Ba solo laka, ba komana bon ça c'est ni pembongo, pour ceux qui côté mbongo de tozala. Ça c'est ni pembongo, on a besoin de son téléphone à sika ba otindele et pas du téléphone. Mais il y a pas ces accords. Mobile yango abaki ya obala e. Moi c'est pas ni. Mobile a tinda mbongo libala nyonso mobimba, libala samedi mobile a jeudi. Mobile a comme sur place oui, ils en ont moyen. Il y a une place à nos régions. Donc, ils ont été ce qu'ils ont dit. Le longo, bah, j'ai un profil voilà WhatsApp. Ma photo, bah, publier les alarmes. Bon, si on dit que ils ont un problème, ils ont des balles à canner, ils ont des balles à canner, ils ont des balles à canner. Bonjour, tout ça, oui, non, c'est vraiment impossible, pratiquement impossible. Comment on reçoit un mouvement où on a tenu la ngambongo? Na mona ayeti non moni WhatsApp te au photo sur l'appel vidéo non moni la maele parce que atena appel otoko mona na so pourquoi pas nga yotinela nga ba photo non na mona yote que non bébé ça va non c'est pratiquement impossible. Bon d'autre part nga moi na nga est-ce que na Bible va taper à jour mobile à kokiko bala moi c'est kokiko bala mobile qui âge moi bonne ti doza bon moi si mobile nga za boy suka na yeko bala moi si non biso ba ka et quand ça la bien 5 à 10 ans bona nga bo mona na nga ngo izana ngo mabe moi ça ko bala na mobile mikolo soki ana mikolo mo boya makasi oza mukula kommente aspire ko papa na bana bimisa na ba photo ana bana kocha na oya mona poese lo mo za mona koko donc quand je parle de koko il faut comprendre koko ya ba soissons so ngapela encore mona si koko mo ya aja bon oluka moi sika ya jeune fille au bal pour ça la neni pour oza dia ko boy fatigué on ba te ba science au kili tu na oluka ba puissance na oui oluka ba puissance na mata na bana ba tamiki yango biso ba jeune fille a pe kaka ko mi ba to luka na poto kuna a pe na kini bazana ba mobali no oza na wana moi si nda sala ke mobali akende liboso to suka mobali no wana bokomi même idée même sentiment boke liboso na ba poto wana eloko te na mwa lo ba ke na bi ye ok poto te ponyo sisa ba mbongo ba bitu autambo na ba poto na ekomi ba accessoire ba tout monde. Donc ceux qui comme moi au tien comme mobile vous avez même idée même sentiment bon qui ne liboso et puis biso ba fito tika ko sala ba réseaux sociaux au commission lokola non et là non mon privé donc pour le carabani ba relation mo bien beaucoup tana na ba makambo moko ya beaucoup tana na ba makambo moko ya bongo pour la balance c'est tant côté le mo ya bongo nanzimi souté que na suki on continue toujours dans ba bêtise pour ça on continue sur ka luka les choses ka ya tourner au surtout quand on limo bimi le monde des ténèbres oui moi c'est dans ma commune aéroport allô il y a un téléphone à la photo à moto
kasi mobali tinele ya mbongo bakia kozwa ye ata na mobali nasikuta mamoni ça va ekasika bato nde balekaka apesi mbote oyebanga te ozabi nayebi otani yo ntongo olingo obalana ezanga nde munatine mwadi mwana mwasi ala biso niveau matango azosala mais famille ebiso eka bala parce que daye bazwa ye mbongo abala non moni mpe bafamille na biso nde mute koma osala kino bamema bana na berere parce que nde singanga nde naza boya nde nabota emmanuel nde aza bongo makamwa bongo ekomi mwana jamais nakoki koapua mwa soso ememi mwana kuna mwana akufi na ye ebonga te kena toza na kishasa atobike mwana bana ata ntuku na ngaba ngaba mwana aza na yolo nayebi kena mwana nga azalaka place nteme mboka mopaya oyo nayebi esika aokende mpona te bo ndenge soki akimo bakiofa te na cimetière bapara totika koapuyaka biloko moka bongo nyonso eloko esala bafai bongo pauvreté moni mais fo toluka efort eloko tokokosala tolonga nde pauvreté vike bapauvreté eza na bafamille eloko eza anormal na bafamille bakomisa yango normal nyonso mpona nini baintele bango ni mwana aba biasi bino bowela mbongo mais oyo baréalité oyo mwana okende kovivre kuna bino bozala te omoni yango na vie libala ezalaka vie mobima basi mpo toyeba tosalaka bashoi moko ya bien neti nga so likambo na boyi famille boteme yango te mpo eza nzoto na ngai famille bino bokoto bien eloko te parce que mutu jamais alingaka vie na ye koleka neti bake ngai nalingaka vie na ye koleka maya mokulu impossible et soki olingaka vie na yo okoki jamais koaccepte bato badirigeaka yo niveau koluka ozalaka maître ya vie na ye omoni donc baparent na biso bolongolaka eloko wana bokoma limité na bamakanisi mpo bino moko na botambo na bajeunesse na bino mpona bajeunesse na bango moko batambolaka bien te bopapa kala ezalaka mpo babino ntango akala batiaka mokili ezalaka nango vide eza masalaka ni mokili ezalaka nango vide papa zo makasi okata elanga bana ata tiki kuna mesure lopango no bapara bosala biso yango bamosusu balobaka kena na ngupa na nga oyo ndamu osolo mpe mapapa bamoflere obenga lobo bamoflere bamaka mpe ezalaka ndeni bazamba lelo ndeti basidi oyo efongama kuna basidi oyo baplateau de professeur bandako ezotongama kuna mapongo eza ba 2000 $, osi lopongo monene moni le baparent na biso nde toza limité trop totinda bana bakendaka na bera tokomisa bana bamarchandise na bango soki ngai naza mpena fi wana ko aboya na ye libala wana mingi fote mpe baparent mais apparemment biso mo mpe bajeune fille tolingi mibali na biso bampiaka te tolingi mobali mo bwakabela o mwa 200 lelo ye mwa 200 lobi kunoki mwa 300 lobi kuna 400 donc tolingi kozwa ebele yango omona lelo na bareseau sociaux bato baokufa mingi eza kaka bajeune fille bakoko ekoma rare biso toyebaki bato bakona kufa bakoko ba 60 e ba 70 banona mais ezalaka lisusu te lelo ekomi ka bajeune fillette bajeune fille pourquoi parce que tolingi vie ya presse vie ya lokoso omoni donc comme moninga asombaki eloko asalaki nga mpe kafuna luka nazala nango do babiloko wana nde moto esalaka lelo biso bafille tokomaka bongo na tolongolaka nga abeta site esutu eloko na complexe na koenvie mwasi neti nga nzambe asala nga eloko moko na sepela nango makasi na complexe te na envia biloko moninga te ipa mbola moninga ezala esengo na nga esala nga tweete nga mpe oluka nasala nabunda na marke na nga do naluka te nakomisa lipa mbola moninga lokola ne libaku na nga nga mpe oluka nakoma kobunda contre nga moko mpo lelo nga mpe keno babetela ngai maboko moni tolongolaka eloko wana mpo moninga asalaki asombaki asalaki boye nga mpe kaka fo nazalaka nango yango bazotombaka na babiloko mwa bongo bokomi koki osala bashoi na bino te wana mobali mwa boye bamimi ezopele bokoma bango kobundabunda ti mobali abima na ntongo obundabunda odewe mpona oluka kaka kena bozala soki mpe oza mwasi ya malamu bameme de même sentiment nde bosala kena mpe badesa ba300 nde comme babinga facilité vike so tolingi kotaletisa trop libanda bakini kardashin bango bapara bango baza bapapa bango baza bamilliardaire ozwi vie kini kardashin okomisi yango ya yo bango bakena tanso mpe na liputa mpe otanda mais libanda ona telefone ya cher babilo modo tolongola koma elo mo ya biso bafie ezokamwisanga iPhone 11 wana eza na $1200 mais omona bazala na ndako ya chambre salon baoto balala na salon mpe balamuka mokomisi na don mpe bobalie te mais osala iPhone yebisama nde singa naloba yango moni babiloko wana ya nango mabe te soki mpe ya nakomi kozwa ebele
tosala na biso mais neti moment oyo nayebi ke kozwa na ngana ekomi na bacapacité mo ya bongo te et puis nasomba te famille de loma mpona nini nasomba te ya 100 900 wana na lukina moment totya elo mobo toteka ekotya biso mo nalongo na baparent na ngana na bachambre salon wana tokoma te na 2 chambres salon omoni bafi alingaka bamona oshiki esala mpe soni soni ke na bovandi na bamona banda olata makasi danger mais batala esika obimaka boye donc mawa esalaka mpe soni biso mo mpe tolukaka mpe ke non tobundaka mpe mpona mabota na biso mo bapapa ya biso ya kala bazala makasi bapapa mpe ebele ya kala basala baerreur makasi na bavie soki ntango biso bana toyana bacontexte totanga baklasse fo tolukaka mpe tolitaka contre babiloko wana omoni bacomplexe na tolongola yango koenvie ba iPhone 11 mais obima place mo boye eza ta mosusu chantier moni c'est pas propre donc bafille toluka tolongola biloko wana. D'accord, merci beaucoup Stella Yenga. Tokomi na biso deja na suka namoni maweza kuna ngonga dans TV ezalaka ngonga tokomi na biso na suka mot de la fin et puis conseil naoni na bajeune fille bazwa Facebook comment on dirait société et le bon on apprécie il y a plein de zo barabi sur Facebook quand même le bon na wana ba biso kala mukaka na tongo assez maquillé na on dirait mto linga bima makaki na ka photo pas poster azila ba commentaire na bato ba komele en PV conseil ko peut ça ba ndeko na biso ya basi na ba o ba sala ba téléphone cher na na ba ndako ba chantier conseil na ko peut ça ba ndeko na biso ya basi ezali que tolongolaka babiloko bacomplexe wana ya mike wana omoni basi biso to bamama kalobani o mwasi ase limite mwasi suka kaka libala mais l'autre komona mona baministre ya basi badepute ya basi baprésidente mpe ya basi bakoma lelo omoni tolongolaka kaka eloko wana réseau sociaux mpe kaka te epesaka libala réseau sociaux wana eza eloko moko eza satanique bike tokocomprendre yango non te ala longi baréseau sociaux wana tomona mpo mokili ye komi nango na suka omoni tokende na mokili malembe bolongolaka makambo ke non koluka bamibali na bafacebook bokutana na basho na bino te mobali mosusu mota moto akufa na ye kala yosola na ye lelo baconvenir comme ebele bakomokanga bafamille bandoki oyo ezala onga na simbi mbongo na bavi nanga nzoka bachance onde basalelaka yango omoni tolongolaka eloko wana mpona bafille mpe bazalaka ke non olataka cher mpona bino eza kitoko te eloko wana mpe tolukaka tolitaka mpe mpona yango fille oyo arezonaka ndesi ngai na buloba loso mpena o nzambe asungi ngai mpena namoni claire makasi na vie na ngai noluka na change na etana mpona balobaka so moto azwi mbongo eloko kosa changeaka non numeli maintenant ozwi ya makasi te ka ya moke wana ozwa wana yango ekoma osala ofo oenviaka pana babiloko bomba mosusu atikaka mbongo ya olia mpe na ndako te bakosinga ta 5000 francs akilia poulet mayo eza buzoba omeli masanga olie ata nde batiaka sa na mbele ata se wana ezalaka nango zero omoni nyonso tosala wana eza nango eloko te donc yo fo toluka nde lelo biso lobi mpe totombola famille na biso ekoma liboso omoni yo mpe kosalaka nani famille kula eke liboso to famille yenga famille ngoi ekomi mpe monene à travers yo omoni toluka tolita mpe mpona bafamille tolongola bacomplexe na koenvie wana vraiment yango mwa lelo bamort ekomi ebele epuis tomipesaka mingi na nzambe parce que tokomi na temps de la fin mabe ekomi ebele makasi balobaki ebele bakoya na nzela ya nzambe bato basi balesbienne ekomi ebele basi eloko ekamwisinga ezalaki le 3 na okende fete matanga moko na semba namoni mwana moko boye ya mokie azodrage awa akobenga ba grande sœur na ye donc ekamwisanga na esi bato oyo nini naomona oyo donc et puis la fille aza mokolo ne aosala mpe fière omoni tolongolaka eloko wana epuis nabekisemi na bafille na biso oyo bokoma olinga basi na basi bolingana napesi mpe baprofite mpe na bino conseil tokomi na ntango ya suka fali kutu ye kutu alobaki na tobangaka liwa mpo toyebi esika tokende te tala soki kutu fali kutu abangi ebongo oyo donc tobongisa kaka fasi na biso na etamboli na biso biso mo tokoluka ke non totonga société parce que babi na kati ya mwasi nyonso ezali bonheur ezali
na kati d'autant le bas moi si aza nyonso moi si aza église baloba ka église te ya osambela nzambe to na moi si la kisi bonheur ezali biso basi to koma kati esclave bana mibali likolo ya sifi iPhone $100 au bebisa vie na yo omoni bo biso bongo okobala pe lelo obali on se retrouve na mboka moko mobile ngo buta balukaka nyama donc comme obligé faut au coucher na nyama wana pour so lobi osa nini okufa nyeso point pour na ko envier moni to lité vraiment makasi pona eloko wana pensez on a beaucoup ça bino kaka yango wana. Merci beaucoup et voilà nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'étais tellement contente de présenter cette émission aujourd'hui avec Stella Inga. Bah, grand merci Nangana Bato Apesi Biso vraiment Bakou Yosa l'émission Awana Wakanda Baran Wileri hein Nzela Wileri avant comme en côté à Pan Victoire on a Somolo le cas on a prince tant au kita au mon embamo Wakanda Bar donc ça là vraiment bien sûr qui beau bandi koya Babi Nicolo bossa na cash numéro bossa na RT ah bah font là avant na moment où ya ba couvre c'est 12 heures déjà pour les donc boya kolia isa comme les agnions se jali ah hein on a Wakanda Bar vous voyez hein moi déjà vous nous déjà bien pas mon empêche tout ça boya vraiment boya que c'est détendre musique bien mulungi zate mali le za en 4 pour notre kokité tu préfères tout ça la mission à banda bah on peut pas voir ton préféré pas mali le za en 4 ça to koki à monter voilà je vous aime beaucoup n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de partager cette émission liker commenter pour ça la mission vraiment plaisir je vous aime beaucoup bisous bye.